MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko ba bolingo lelo mokone yenga to beta masolo ya basanto bandeko ba bolingo ni botu nanga nini. Pasteur Paul Mukene interpellé musicien na yeba yemba lisusu nzembo ya kota te kota esi kabakanga kinzela nzamba lola fungola mai ko tozo kota bandeko ba bolingo. Pasteur à lobby, j'ai vu des gens danser très bizarrement. C'est un cri étrange. Bogi, boga sola de moi, allez kota. Abi c'est un cri étrange. J'ai vu un jeune homme près de chez moi en train de traverser la rue. Et c'est ce cri-là, kota. Il dansait comme un serpent. Ce n'est pas de l'adoration. Alobi, il dansait comme un serpent. Pessinga a raison. Natana ya goloba bufinga ngai. Tana bisa bino frère kota. Azoko bina lokola anaconda. Lokola nyoka. Ako luka refuge na lidusu. Boseki. Boyoki. Siko ya azu yango wapi. Alanda video na nga je ne crois pas. Azu yango wapi. Paul Mukene azu yango wapi. Alobi comme un serpent. Il dansait comme un serpent. Na yebisa bino frère kota bina lola anaconda. Nyoka zo luka refuge na lidusu. Boyoki yango. Eno kota na libulu. Bobina ga lisusu kota te. Apekisi bayembi na bayemba su nzembo ya kota te. Bayemba ga lisusu nzembo oyo te, ce n'est pas de l'adoration. Ce n'est pas de l'adoration. Et si ce n'est pas de l'adoration, un homme de Dieu a censé ya quoi adorer Nzambe. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un homme de Dieu a censé yemba kaka ba adoration. Si kota n'est pas une adoration, ezali nene. Bino ba pesa réponse ngana olobelo côté. Todo solo là. Aloba yango en public. Donc bat bayoki ba beti li solo ba tiena ba page partout todo lobela. Mambo ya basantu. Basantu seigneur bazalanda kisa makomi ezoloba. L'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Soki bambebe ezali, soki mabako ezali, soki mikakatano ezali, esengeli toya. Tolo bala basantu ke basantu bobongisa parce que bino bozali mwindo amakomi ezoloba na Matthieu 6. Bozali mungwe kopesa gu. Bozali mwinda oyo esengeli ngengisa mokili. Et tant ba nkoko so ezali bambebe ezali fo kobongisa. Tozaba na Nzambe, tozaba na tata. Basantu, soki kota eza adoration te ezali nini. Alobi ce n'est pas une adoration. So eza adoration te eza nini. Bino mo bo répondre be moya moma o ebisa biso ke a ko ebisa biso kota eza nini parce que aba lobi biso eza adoration te. Ngata na yoka yona lobaki eza adoration te ya momo kota eza nini papa ya ko expliquer biso. Basantu boka ngina batu porta lola. Yesu azozonga kalate. Mosala basali na Nzambe ezali ko préparer l'église pour l'enlèvement. Trop de scandales et comment ça la passe. Ba passer ba comme de ba comédien. Église comme on dit ba sala ba théâtre. Oyo ba ko sala ba masapo. Ba ko sala masano. Ba to ko seka. Ba ko zonyo sur la légère. Et pour ta plaisanterie, Bible pekisi yango. Bon mema batu wapi. Bato na Njambe. Boko mema batu wapi.
et soki bato balobi oyo te bozo critiquer bozo simba bawen mais bawen bakosala makambo bozo koconcorde te eko eza conforme te na makomi na Nzambe siko tokoloba te ndenge nini cher ouin bokosala biso nini bobongisa kokota. Effectivement, c'est pas une adoration hein, pour bakobeta on a ba boîte de nuit hein. Bakobeta on a ba boîte de nuit pendant qu'on a zomona penda batu des ade batindela nga vidéo surtout mon Saint Valentin c'est une matata mpognote. Na kata boîte de nuit s'il vous plaît. Na ba bar, na ba lieu public bakobeta ko. On a des personnes ba simbani, ba tombo le kolo. Allez ko. Kota ko sikoyo. Paul Mungene a la raison. C'est pas une adoration. C'est la nzotologie. Mais oui, kota bazoko bino bako tombola makolo bako tuta na tope bako tuta ne sa yango na yango siko oyo adoration motindu no nzembo Nzambe ndenge nini. Anko nzembo zo kumisa Nzambe, jite moi. Anko nzembo zo kumisa Nzambe, bako bina des ade na ba boîte de nuit, bako kanga na bako tombola makolo. Bako kota na loketo, bako kota na sima bande ko boye bisanga nano. Anko Nzambe azoswa lokumu na nzembo ya boye. Basantu boko fingisa kombo ya tata, basantu bobongisa boyete. Boyete, adoration nzembo ya Nzambe. Eza po kitsa trône ya Nzambe, gloire ya Nzambe. Na se. Esaïe, chapitre 6. Esaïe, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Sur un trône élevé. Et la Bible dit qu'il y avait des séraphins. Oh, ganga ba louange, na ba gloire, na ba adoration. Et les temples, les pans de sa voilà. Les pans de sa robe remplissaient les temples, hein. Et à cause d'adoration, et puis balobi, et voilà. Et Isaïe 6. Sobokiti bazolo, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La voix de l'adoration retentissait. La maison était remplie de gloire, de fumée. C'est ça la gloire de Dieu. Tellement adoration mata, adoration pure. Et ça dit que bon Nzambe s'est manifesté. Lorsque Dieu est adoré, lorsqu'il est glorifié, là où il y a la sainteté, il se manifeste dans sa toute puissance. Bible Zoloba. Les portes s'ébranlèrent dans leur fondement. Les portes s'ébranlèrent dans leur fondement par la voix qui retentissait. C'est grave. La puissance de l'adoration, c'est que l'adoration fait. Lorsque Dieu est glorifié, tant que matin Zamba sepeli manifestation de puissance. Yango boka balobaka louange buka ka ba chaîne. Résistance moroté résister. Coup faisons fléchir. Ba lien, ba problème, maladie, mikaka no nyonso ya mabe. Pona nene. Puissance et ça la dégager parce que nous avons un kembo. Ba adoration banzembo to yoka lelo bandeko ba bolingo. Na place même ba solution pe ba délivrance o même biso mikumba na ba problème. Tout baté. Bandeko nzembo Nzambe ko ta iso pesa ba posa ekobo. To so baté. Banzembo modèle ni nyoto ko yoka si n'attend de la fin oyo. Imaginez un moto azana na plan yako beta magoda zu ya chenzembo ya dans ma tête tango ekoti awa balobi zo matisa pression to benga oni na adoration to nzotologie et tango to koloba mabe bino mosala bino ka critiquer bino mosala bino ka ba via bato bino mosala bino ka témoignage ezalaka babenga ngo nini ezalaka évangélisation ezoko mema bato pala nkolo
témoignage à lelo bandeko komi évangélisation à mabe ozo longo la na présence en Nzambe o ba ese bato bon Nzambe ba santu yeso zozonga karate. Préparez les chemins du Seigneur s'il vous plaît. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi
métamorphosé. Osimingo sangwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo